So il te dévoila qui ba combo ya ba sirène ya ba démon, on te découvra qui na combo ya ba nzembo na bango wana et nazo pesa bana nzambe conseil bo e koma nzembo na binote eza combo ya esprit mabe bato wana baza sous ba chrétien te ba ko ba fanatique ya pasteur ba fanatique ya ba yembi. OK bilobi to za ba fana ya mutu te mais to za la bandimi ya Jésus Christ. Un aveugle a ko conduire ba aveugle musu te bango nyoso ba ko koya na même libulu. Aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo e bana monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Esango ezalaka tant tokutanaka pona koloba na part ya Nzambe. Yango ezalaka esango na biso ndenge lelo tokutani sur le www.lenazariantv.com. Chaîne oyo Toyaka mingi koloba na part ya Seigneur Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Yonge c'est le susto kutanana émission na bino table sainte. Oyo to vandaka elongo na basali ya Nzambe pamba te koloba. Ko partager ba thème o e défi ya bino o e sala ka bino malamu. O e sala ka ke bande ko belé bazwa makambu na part ya Nzambe. Babongola mitema na part ya Nzambe ezali na émission oyo table sainte. Ndeka toloba ke nazanga moko te kasi nazana mosala Nzambe oyo tozali na lelo. Ngolu epesa melinga lelo ndeko na bino mwana na bino frère na bino Jires Mokwa. Na lobela bino na émission ya lelo. Mais avant que tokota na vivre ya sujet na biso oyo thème ya lelo tozali ko parler sur ko dévoiler qui est la régie, tous en un élément. On se retrouve tout juste après. L'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri pona Yesue pona Yesue pona Yesue. Esengo salemi mingi bato basepeli koyoka loyembo il y a la princesse de l'Éternel o yazali musika na libanda ya capitale et sika azako sala peka ka mosala ya Nzambe sika ki avandi pambate kasi azali ko sala mosala ya Nzambe yango pe biso ba oto tikali ndeka balobelanga ya Nzambe ezali munene basali bazali muke biso pe toza kokoba kaka na kosala ya azako sala libanda ya Kinshasa biso pe tozali ko sala kaka awa kasi ndeka na lobaki na ebandeli ya émission na biso
nazalinga imo côté na ke directement pas invité na biso mosali oyo boyebi oyo mesana ka koleka oyo aleka katango nyonso pamba te ko lobelela côté ya bana na nzambe lelo tozali na bonjour pasteur Dieto. Bonjour, merci, shalom tout le monde, que Dieu vous bénisse, merci. Papa toyo kaki ke o déplacer ki ozalaki na voyage eleki ndenge nini pe ntango ozongi via église okuti yango ndenge nini pe musala ya nzambe eza kokende ndenge nini? Merci beaucoup. Nazaki na déplacement kaka na cadre ya musala ya nzambe et l'air nazongi pe via église sava nzamba zosunga ezotambola malamu et puis place nazalaki pe nzamba azwaki lokumu. En tout cas tout va bien au nom de Jésus-Christ. Ouais, merci mingi papa. Question na monsieur Liboso tongeto tuna ona no eza boye. Tomona ki oleka ki na émission suko salaki o yaki ko dévoiler ba vam pepe moko leka ki o ezoleka jusqu'à présent na mboka na biso partout dans le monde balanda kiyo na part na biso pe na bat ba benga ki ba réagir mais to ebité na part na yo bat ba bengi te to pe ba benga ki balobi nini? Oui, il est vrai que Toloba qui va vérité Seigneur qui Toloba ko dévoiler par rapport à mon pépé topé makamuzo leka na kati ya mboka na part na ngape bato babenga ki et na bato babenga ki na ko annoncer lelo que toi na deux camps bato baza na ngambo na biso ils étaient d'accord avec nous avec Jésus-Christ ensemble et bato baza na ngambo kuna pe ba mekai ko défendre na ndenge na bango donc nazo ki ba réaction à bato c'était bien là. Merci papa ndenge lobi ke eleka ki malamu bat bayambiango malamu makasi ndenge pe biso tozwa ki ba réaction ya batu penda ebele nango toyinto kota na vive ya sujet na biso ya journal lelo o ezali ko dévoiler tomona ki thème o to ko partager ngona yo pona bana na nzambe o bazali ko landa biso partout dans le monde sur le www.lenazarientv.com ba comprendre le quoi tu que yo zali parmi bato bayaka ko leka mingi pona ko dévoiler yo to monito luka pasteur Dieto to partager ne sujet ya lelo sur ko dévoiler na habité papa au moniteur mango ndenge nini? Oui, exactement malamu na sepel nango to lobela sur yango y a pas de problème. Ouais, to parler sur thème wana vraiment pasteur to yebi que au parlera sur ko dévoiler n'habite ko expliquer bana na nzambe ko dévoiler ezali nini? Merci beaucoup. Ko dévoiler elinko loba ko bimisa na poisa eloko moko ezalaki caché derrière voile. Cela veut dire esika bato bayibi ke neti biso na domaine na bonzambe to yebi ke le seul vrai Dieu ezalaka Jésus-Christ. Alors soki moto azui ba kombo mosusu to ba pratique mosusu atiango na sima ya kombo a Jésus et l'air to kokene poto bimisa biloko oyo atie na sima kombo a Jésus yango to kobenga na français ko dévoiler eli ko bimisa na poisa eloko ba bombi sima eloko mosusu oyo ba bombi sima vérité moko boye vérité ezawana mais bozui vérité botie eloko moko liboso nango pona ko cacher alors tant to ba ko dévoiler c'est que to bimisa eloko botie na sima wana oyo bombi derrière vérité yango balabaka ko dévoiler. Oui papa, mais constate sali de plus en plus boza ko leka pona ko dévoiler ba misala mabe boza ko leka pona ko dévoiler ba acte mabe o eza ko leka ole to mona ke makambo za ko dévoiler eza ko ksila mais toza ko mona ke eza ko zo ampleur lisusu makasi ko leka to ebite ekozala nini yango eza ko sala bongo. Merci beaucoup. Pour la bande ko bazana kamo konanga ine na bagi na début to na deux camps. Kamo konanga ça veut dire ba camp ya ba chrétien, ya ba nzambe ya solo, ba sel oyo baza ko servir nzambe. Na vérité, ba ko comprendre que ça temps de la fin. Tango to sala musala ko dévoiler, ko lo ba vérité et olé bato ba kota na kati ya vérité yango, bato ba préférer ba tikala na kati ya mensonge, ba tikala na kati ya lokuta, na kati ya faux. Nde et là que ça réellement que to kombina tango asuka o nkolo musala lobaki kala mingi te bazo kola ensemble ivrena bleu tango asuka tango ezo koma mukolo langaleka koya ako séparer bane bazaki dans le vrai to ke mopanzi o ba tikala dans le faux ba ko zape na mopanzi na bango donc c'est normal que ata to dévoiler
Bato ne va changer kakate parce que même la prédestination, ce n'est pas tout le monde au kota bokonza likolo. Bible zolo bakuto, bato nzo bandaki na molimo ndenge momo suka na nzoto. Ndenge nini bozaki malambo komi kokoma mabe. Malgré basala nzambe toza ebele o tozo dévoila kama kama mabe. Et koti na monde évangile, koti na kata ba église, na kata via ba serviteur, mais ezana bato bazo ko ba kaka ko demeurer na kati ya mabe. Donc c'est ça. Oui, to landi réponse na yo papa. Tongi to tuna motuna mususu lolenge bat bazako demeurer na kati ya musala mabe to monite ke ndenge bat bazako yamba yango e komi ko bangisa bat misusu pe ba komi ko sepela nango to ndenge nini ko expliquer bana na nzambe ba komi ko sepela ndenge to dévoiler ba secret. Oui, et komi lokwa ba slogan bat bakomi ko sepela nango bat musu ba yoki mais bat musu bakomi son lokwa ba slogan na bango ko ganga ganga par rapport à ba sujet bozali ko dévoiler. Oui, dans ce point là na kopesa bana nzambe mingi conseil soki to dévoila ki ba kombo ya ba sirène ya ba démon o to découvra ki na kombo ya ba nzembo na bango wana et nazo pesa bana nzambe conseil bo ekoma nzembo na binote eza kombo ya esprit mabe tango zo tanga ka ya tout moment tango zo yemba ka na nzembo wana tango zo beta lisolo na ye carrément ozo adorer le diable. Donc biso diable to tchake de côté to dévoiler ba to comprendre to tie mupanzi to retrouver le seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Bible zoloba na mokanda Lévitique 19 na verset 31 Bible obi ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les esprits ni chez le défunt, ne les cherchez point de peur que vous soyez avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19 verset 31 nzamba zoloba bokende ko luka ba esprit wanate bo luka ba belela ga milimote bokende vers bangote botanga ba kombo na bangote ata do belela ga bibembe de peur que bo se suyer elongo na bango ya on appelle ici ba chrétien bo eza la chantage na binote kombo ya démon to lobelaki to dévoilaki aza muninga na bisote aza kamoro na bisote aza esprit ya nzambo bisoto yebite to ko tanga komone à tout moment. Merci papa, mais tout le monde qui bana na nzambe par rapport à makambo bozako dévoiler makambo bozali koloba ole e me mabana na nzambe na nzela moko ya malamu mais tout le monde qui perdition ezako kota kaka makasi koleka par rapport ku ndenge avant bo dévoiler makambo wana ezalaki tout le monde qui perdition ezokota makasi bino tombo zako luka ko sunga nzambe par rapport ya ko dévoiler makambo wana mais tozako mona ke bana na nzambe bazo kende kaka na libunga makasi na ozo exemple lokwa mosali ya nzambe Paul na Bible tonga kanisa ki ka sunga nzambe pona ko boma batu mais to moni ke nzambe kondana ke par rapport ya ba action ba nki ko sala na habité ko expliquer bana na nzambe ndenge ni place wana. Merci. Biso tozo sunga nzambe te meto sala musala ya nzambe. Nano banini par là. Musa na biso kolobela bato vérité. Kozong sa bato na nzela ndenge longo bani ya Jésus-Christ. Alors, ce qui de plus en plus bato azo ke na ko bebisama. Le loto dévoiler ba secret o ba sala nzambe belé, ba yembe belé ba koti na kati ya ba bêtise na bango, ya ba magie, ya ko invoquer ba esprit mabe. So ba na nzambe, ba sepeli ko s'accrocher kaka kuna, ngana zo faire comprendre bino que eza temps de la fin. Ils attendent de la fin. Et pour comprendre que Batouana baza sous ba chrétien te ba fanatique, il y a pasteur, ba fanatique, il y a ba yembi. OK, bi lobi to za ba fana mutute, mais to za la bandimi ya Jésus-Christ. Alors, muto za mondimi ya Jésus-Christ, on comprendre que pasteur dire toi za mutu, asali erreur. Obi eza na ba erreur, mutako sala erreur, abi na contre eza erreur na salaki, na zongi na nzela. Mais muto lobi non, ngai eza ndenge na ngai, to ngana bozolo ba bongo na défendre eza bongo te, c'est que yé azo jouer rôle ya ko garende batu ya ngwana ngana conclure pona koloba soki bato bazo koba ko demeurer na kata position wana c'est que bato baza ba fanatique bako kende lifelo elongo na muto bazolanda parce que Bible lobi un aveugle ako conduire ba aveugle musute bango nyoso bako koya na même libulu. Oui papa, question ezalaki koloba par rapport ya ko sunga nzambe ndenge tomonike bokomi ko sala lokwa boza ko sunga nzambe na ko dévoiler mais na ko dévoiler to moni ke bana na nzambe baza ko kende na libunga par rapport ya makambo bozali ko dévoiler ole sunga bana na nzambe mais komo mema bana libunga yango na pesa ki exemple ya Paul koloba ke tonga banki ko sunga nzambe tonga kanisa zo boma batu
azo ko sunga nzambe alors ezalaki te ki azo sunga nzambe azalaki condamné par rapport ya ba acte azali ko sala na invité so meke ko comprendre un peu question nga. Oui, un exemple yo pesi wana ya Paul azo boma batu akata zo sunga nzambe ngai pasteur Dierto nazo boma batu te, au contraire nazo bisa batu nzela ya vérité nde yangoyo. Donc quand à moi nzamba za nanga munanga yana baike batu ya kana ngai pe baza ebele o bazo comprendre mission ni tozo sala. Donc tozo sunga nzambe pona koloba ke to sala musala na ye ya kolongola bato na mabe ko dévoiler makambo ebebisi église en kololelo pe kozongisa bato na nzela oyo ya Jésus Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Mais pasteur monité que tombo bo sunga nzambe mais lelo to mona ke vango ezozo esusu en plaire makasi koleka par rapport ku ndenge zalaki ole bana na nzambe ba sunga matombo eboza ko sunga bana na nzambe le bana na nzambe ba sunga ma par rapport ya ba acte oyo wana ezoleka mais toza ko mona ke eloko ngo ezozo esusu van makasi koleka ku ndenge zalaki liboso ndenge komi lelo pa bana na nzambe. Papa ngai pasteur Dierto elongo na bandeko nyonso bazana kamoro na nga na ngambo ya Jésus Christ ata tozo sunga bandeko bazonga na nzela ya solo eke bato bazolinga te toko lemba te yango ne musana biso toko lemba te toko continuer ko révéler bato ke faux yango yo vrai yango boya dans le vrai parce que nzambe mo kabina tshenzela mi baleli boso na bino vrai na faux bo vie na kufa mais na conseil bino bo pona bo moyi nde musa miso zo sala yango wana soki bato ba ko ndeko baby sama ezali ndenge nzamba lingi zeke depuis prédestination depuis temps ya ebandeli bazaki destiné bakene na bango na lifelo mais biso le roi mission na biso ezali ya kozongisa bato na nzela malamu yango tozo koba kaka na nzela malamu ata bakolinga biso ata bakoyina biso toko continuer kaka ça veut dire toko sala volonté ya bato te mais toko sala volonté ya nzambe. Oui papa Dierto boza ko sala volonté ya nzambe si c'est vrai mais toko mona na ba acte ke bato baza vraiment ko changer siko tant bino boza ko zwa le devant ya ko dévoiler ba biloko wana emsu bato bino boza ko dévoiler baza emsusu plus fort par rapport na bino na physiquement ba risque nini bino ba sali ya nzambe o boza ko kutana nango par rapport ya makambo boza ko dévoiler. Merci beaucoup mon frère. Ce qui te coûte na ba risque oui tozo kutana ba risque 10 jours au jour. Oyebi Paul azolo banabi babi la mort c'est un gain pour moi. Les longa peut dire ton bango na média pour nangai liwa eza intérêt pour nangai parce que je suis dans les bons, je suis dans le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui n'a pas filé on retrouvé vie moko auto terre batolaka vie éternelle na retrouver ngo sika moko songolo place na kozala. Yango na obanga liwate. Tokuta na ba risque ebele. Ngai pasteur dire to pona dévoiler ki mikoleleki l'évangéliste moko et aluka ko enlever nga na ndako na kimanda na changer même quartier. A to so la lelo tikana informer bino pe bandeko nyonso o bata na même camp na ngai lokola ba chrétien depuis jeudi il y a semaine passée le 20 j'ai été agressé et babotolanga biloko nyos nazaki nango comme ba téléphone ba mbongo nazaki nango c'était vers 21h na otaki limité ko sambela pe pona moto et bande ko na ba filenga l'air na libérer ba intercesseur bazonga nde na mutuka na mataki balandinga iti c'était le jeudi kako toto lexao donc ato solana yo santé za malamu teme na ngolo nzambe tozoko bakaka ko dévoiler pe côté ya sango malamu. Oui pasteur au monte makambo ko koma mwa makasi dernièrement to ka mosali nzambe moko pe o kaka lokola yo aza ko dévoiler ba anti valeur wana azalaki agressé na résidence naye pe lelo to ki yo poza ko lobaki ozalaki agressé makambo wana eza ko bangisa bino te botika na bino kaka botika bo continuer ko tia ba tunde botia ka évangile ya Jésus Christ ke boko ma bo continuer ka ko désannoncer ba anti valeur oyo eza ko leka monte pe ke bo mo tia fi na bino mo risque alors ils en a peuple nzambe o pe bazana posa na bino bote ya bango. Merci. Bible, celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra. Mais celui qui cherchera à perdre sa vie pour moi, c'est Jésus qui dit, il la retrouvera. Cela veut dire, ceux qui n'ont pas perdre vie au pont à Jésus-Christ, n'a pas tout à l'heure, n'a pas retrouvé bon moyo. Mais si on a battu la yango pour nazo bangolo ba vérité, nazo sumu kangaipe, na okota na même musala na bandekwana. On l'a question tout à l'heure là. Ceux qui bandekwana baza puissant,
physiquement le koleka ngai baza na ba agent na bango ba garde corps na bango ngai pasteur Dierto elongi na ngai le gara na télévision numéro na contact ba yebi yango basi ba raté ngai jeudi ba fournir ba effort soki ba kozwanga soki za volonté nzambe bazwa ngai soki za volonté nzambe te malgré ba stratégie non ba remonter ba ko réussir pe kozwa kan kakate mais na kotika te kokoba parce que bato ba agressenga ils ont cité ba kombo ya bato batindi bango bazo défendre ba pasteur na bango c'est pasteur Dierto na batela ke longi na ngai ba bete na sandi na makila et bande ko ba comprendre na sali yango pona nzambe na ote ya Jésus Christ nazo koba ko sala na beti sete na lobi na kolemba te pona ngai Dierto liwa eza intérêt pona ngai liwa eza intérêt soki ba agresser mo sala nzambe avant ngai gloire à Dieu na kumisa nzambe na mona mo sala nzambe na région de Canabiso parce que là on a dévoilaka ba secret ya évangéliste yé asala ke mission pour asalir ngana poto kolobake et pasteur Dierto aza faux aza boye le lotango a comprendre a longwe na ngambo évangéliste ayi na ngambo a dévoiler ba secret ya bato ba osala ba faux na kumisi nzambe makasi pona yango ngana okanta na ngamo ko toyo po kasi na ngamo ozali na zanga moko mais il y a encore 7000 dans ba fléchir jeune devant balte tozana no ebele tozana pona ko dévoiler misala na bango ko dévoiler Satan tina suka et tokobanga liwate. Oui, pasteur Dierto Totio Lando malamu penda sikolobi ke bato bakangaki yo ba agresser yo batangi bakombo ya batu oyo batindaki bango na habite ezalaki yo mutu sengaki bango batanga to bango panda kokanga yo nde babandi kotanga mutu kinganda tindi biso mutu kinganda tindi biso. Ça s'est passé comme ça. Tango ba kangi ngai d'abord na se trouvé na arrêt de bus ngai moko na mutu karabango lokola ba osala transport. Babe ngai papa kota to kene mbule za likolo et koki ma passe à transport à Kinshasa na koti to komi quelque part et si kota ça isolé il y avait pas de lumière chauffeur à kati moto soi-disant mutu ke kufi nde place wana bato ba bimi na mulili bandi ko attaquer ngai et na ndo mona ndire to zaki ebele ba clia mais bazo mona na lisute et na kobetanga ba yonde olakisaka nini yonde mutu o kansa yo za vrai et ba menacer ngai ti à niveau na ko comprendre que bato bazaki mandaté pour basala ngai mabe na kumisi nzambe bango baza puissant pour baze belé bana makasi na nzoto mais ngai nazaki na armée céleste nzamba permettra quitter razo za longi na malamu eza na place vimbité na bukanité na zokité mais kobeto babetinga na kati ya nzoto na okipasi mais nzamba permettre nazala envie na continuer musala oyo Dieu continuera à nous épargner à nous garder à tout moment. Na bi ke tango lobi ke batangi ba kombo ba cité ezana ndeko moko pe azotala biso azana posa ayeba nani atindaki parce que toyebi lelo ke toti olande mission mo awa ke par rapport ya makambo is ba anti valeur o boza koloba kaka balobi ba pasteur bino pe boza makambo privé na bino moko tellement bo le kaka pona ko dévoiler peut-être na makambo na yo mo privé ba agresser yo ba lobelio mais o zongo lingo kotisa nkaka à travers ya makambo o eza koleka na ebité bato ba menacer ezana mutu pe azotala biso azana posa yeba si jango benato ba menacer ba yebisio nini. Merci. Tango lobi makambo na ngai privé na lobaki awa tout à l'heure na oti musala ya nzambe. Ndengo yo kutangai awa naza pembe na ngana ba mama oyo tozana bango na mabondeli. Toi na présence en nzambe. Ce qui au permettre na benga mama secrétaire nanga azananga sur place awa a témoigner parce que tozala ki na yaza qui présente. Aibisa auto utaki wapi et tant on a libéré bango ngai na zoki transport ezaki espace nini omonake na utaki musala ya nzambe nde bato wana bakale ngai. Tango bato bazo betanga balobi nanga ke yo la kisaka nini. Au point nous avons ma mission, il y a ba pasteur na biso ndenge wana et baso beta na ba cross mundu ki baso bambanga ezaki ba jeune na tennis civil pe na ba soldat oyo balata ki teni ya bana ya mura na minduki ngana za na défaut na loboko oyo déjà mais ba beta ki ngai za soza penanga na simiso sentir mukwa na ngeza vraiment ya kobima na za na ba choc na nzoto nanga yango te mutezo bangisanga yangote je dis encore et tant on a comprendre que eza ba pasteur ya gege na ba yembi ya gege nde ba tindi batu na bango basilisa biso mais ba aussi ça dire tolelo il y a encore 7000 dans ba fléchir genou devant balte bazali. Ouais, boti kolanda pasteur Dierto alobi clair atangi ba kombo ya ba pasteur oyo batindi batu ba agresser pendant que baza ko agresser mamba lobaki yango wana mais pasteur Dierto eloko ni okoyi koloba na bana na nzambe o baza kolanda biso sikoyo sur www.lenazariantv.com. Merci pour na bana nzambe nous balanda biso lelo
Nazo pesa bino mbote bino tozana kamoko na ngai kambo ya Jésus Christ. Je précise encore parce que lelo na kata ba église ba kombo ebeleko mi kotangama. To confusion koti makasi. Mais nazo pesa merci na bato bazana kamoko na ngai pasteur dire to ye ya cher un os naza vivant et nazo continuer na Bible na ngai na maboko ko dénoncer, ko dévoiler, pe ko élever kombo ya Jésus Christ. Bible lobi na ngai que to persévérer, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nakobanga mundu kite, nakobanga corruption mbongo mutute, mais nako défendre Jésus Christ ti nasuka. Yango ne message nangai, nzamba pambola bino et yo pem tozola nanga lelo partout dans le monde entier, to téléma na vérité, to défendre Jésus Christ, yenda dans le seul vrai Dieu. Oyebi David, liboso ngambe a Goliath bien-aimé. Ami monaki batwa kantaka za mwana mukie, nzoka waza na kata David, ataki puissant pe fort ko leka ba adversaire. Oyebi azwaki Daniel baki na libula bankosi. Babozana ke pene pene azana kosi na libota na Yuda. Yango wana to banga liwate. Bato banga tabakobo manzoto e molimo, bakobo mayangote. Soko bo tolelo yo moko pe journaliste yo moko pe muto sanga orote ya sans le savoir oro évangéliser ga kombo à Jésus yango na bandeli po nangai liwa eza intérêt. Que Dieu vous bénisse. Merci wana boti kolanda pasteur dire to santé pena eza malamu te ndenge to kutie azoko kuka koloba pena mingi te par rapport ba ku oyo auti okutana nango o nyoso zuli baku ya kolanda ye o nyoso zoli baku ya kolanda pasteur dire to en tout cas pena bomoni makambo o ekomele likolo kaka ya mambo dévoiler yango moni ke ba te belé ba komi ko banga ba bazo banga déjà ko dévoiler par rapport ya ba acte eza ko koma mais to komi na suka ya émission na biso table sainte ya lelo na habité pasteur dire to okoki ko pesa bandeko numéro ya téléphone na yo comment ba ko contacter yo. Merci beaucoup. Numéro nanga contact ezali plus 243 89 526 94 95 089 526 94 95 plus 243, je répète, 89 526 94 95. C'est le numéro personnel ya pasteur Dierto soko benga okozwanga imoko en personne et bandeko to la na contact ya to sola ka mbala umbala na ba sujet de prendre na téléphone soko zu numéro nanga na émission lelo ndimo benga ngal supona enregistrer numéro na yo parce que na perdre kanda nangai ba contact nyoso ba téléphone. Et Dieu merci, bon moezali, tozo koba kaka musala ya nzambe. Je suis là pour na sango malamu et tozo koba toujours kaka na sango malamu. Nzamba pambola na chaka maboko pona respecter bino nyoso. Ba vrai serviteur, na bi na poto ba sala nzambe ya solo bozali. Nzamba pambola bino. Quel que soit ba ronyo la nzoto, ba kopima la bilei, ba kopima bilamba. Continuer na Yesu Masia. Nzamba pambola même à travers un inconnu. Nzamba pambola ta muto yebite a pambolio. Nzamba pambola bino bandeko babenga ba ka nouvelle ba ka pasi ba lela ki même na miso. Nzamba pambola bino pasteur dire to azawana. Nzamba pambola les Nazaréens ko kutanga inesika oyo na état nazana yango. Je confesse que naza informé bien et nzamba za au contrôle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Na bandeko nyonso bazuli baku ya kolanda biso na émission lelo soki osepeli nango tolobi kaka lokumu ezonga epai ya nzambe bino obozalaki ebele ya kolanda biso sur www.lenazariantv.com na temo tolobe lelo sur makambo ko dévoiler tolobe lango na pasteur Dierto oyo tozalaki ne awa toyaki okutana na par rapport ya accident oyo ekomelaki likolo ka makambo ko dévoiler Likola mambo dévoilé yango pe ba accident ezokomela bango soko sepeli nango ozana posa o komela biso juste na numéro o ezana c toko yamba ba message na bino tokutani na émission o ezako ya tika ete kimia ya mokonzi na biso Jésus Christ ezala na bino bisikanya so bovandi. Ciao. Azamwana motote o akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe alo